Mbote bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami boye bolamu na programme na bino ya reportage sur le kimbangisme. Reportage sur le kimbangisme ezali moko ya programme oyo ekolobelaka bele mayema kolekaka kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Lelo tozali bongo dimanche biso bandeko na bino tozali kokende église. Tozwi occasion ya kokutana na papa na biso papa Falek kote ya uti na mboka ya Congo. Oyo azali moko ya bana koreki tokosola na ye mwa muke biso na bino tolanda. Bonjour, ma journaliste. Merci, maman journaliste. Comme on a papa Falek d'ici moi, Nazali croyant kimbangiste et puis Nazali Moembisi na Katia chorale des enfants kimbangistes au Bengi Koreki. Lelo ada zo mona na kati ya train na France. C'est cette solution en France les amis. Ah, merci. Mutuna nayo otulinga eza mabunene mingi kasi ngana webisa yo ndenge yo ya ndenge bebiso toye toye na mission moko oyo papa Simon Kimbangu kiangani atinda biso awa parce que bandimine bazali banda alors biso ndem topesa bango gowana pour que bakota donc tant papa atindi biso awa ayebitina musala to sala to kopesa maboko na bae o baya déjà biso pe to yeko baksa implice na côté ya bato à travers ba cantique na biso à part makam na biso à privé. Merci. Ceux qui nous ont dirigé, en tout cas, complication avec les raté. Ah, les alinda kunabiso, pambatingo ngana ibetarape awa, detiboye. Malgré le climat, mais yango te ko empêcher biso fana bandako. To lati malamu, to ye ndako nzambi. Donc en tout cas, complication ou difficulté moko ezati. Parce que naza ndako tata na ngai. Na apena mokila nzambe na ngai. Église eza universelle. Totambola presque ndenge moko sauf kaka ndenge biso ke na ba répétition lundi, mercredi, vendredi a vu réalité ya mboka eza bongote au moins week-end de bato susu bakenda kolekisa ngona ba divers mais bana papa Simon Kimbangu kiangani tozara na ba répétition et puis le dimanche pe toyaka ndako nzambe lokola bato nyonso. Négligence ezali tous les alités. Bon côté wana en tout cas papa Simon Kimbangu kiangana zali nzambe parce que mboka o ezana bisengo mo ya sakanate mais au moins banangani ba mipesa na musala nzambe okozwa edete na mususu nde tozolo ba mususu baza déjà mboka nkamba donc malgré Satan atia ba distraction na mais banangani ba mipesa peza musala passe Kimbangu kiangana bana na fakiti na biso batoyembaka bomona penza le samedi na ba répétitions za rappelin ba dimanche pe bazang sarate par rapport à mboka place uti na elakeli na efandi na poko na makamunyos lingomba si to lexi 100 ans mwana oyo aza déjà na connaissance to pe mwana oyo sakoli biso toyokaka liloba ya nzambe molimo 100 ans papa lobi boyete
partout. Papa akambaka à RDCT. Yé mona nunzambi tango alobi lilobaneza mobeko. Na pesi ndakisa malili ezali mais romona ba mama na biso ba jeune ba se couvaka balati ba kitambala na bango ba oyemba bilili emona na nango. Donc ya bokesi nizati na bandeko baza na mboka. Kasi ndenge omoni ko lobi ke mboka oyo eza développé pona yo eloko nini oyo ba jeune to ngombe église kimbangiste na poto ekoki kosala kopesa papa maboko ko kotombola lingomba na biso kilimboso pour faire développer lingomba na biso eza na ba secteur ebele eza na ba domaine mingi daksa domaine la musique domaine la santé les autres toza na ba école. Alors papa atindi batu atindi biso to yekola to bima to zwa ba connaissance ya malamu pour kito pesa lingomba maboko. Pourquoi pas pe bango na ba secteur wana bazala ba mema développement parce que ngana ko lobela mingi na ngambo na biso na domaine etali musique lelo so toza na industrie musicale na compte église ekozala malamu parce que parmi ba force église kimbangiste musique pesa na kati lelo nzembo nde esali ke elaksi présence ya bokonda Tanzania na kati ya lingomba na biso. Preuve ane ke tango mama mo abetaki ngonga basilwa nzambi avant tout osala likambo toyembaka silwa nzambi elakisa déjà ke le chant eza na port monene na kati ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Donc pourquoi ko faire développer yango kopesa yango penza kotia yango na esika na yango. Donc bano bayekoli bano yo bayebi makambo yango pourquoi pas kosala industrie musicale parce que tozo yemba mais un peu éparpillé lelo soki ba musique protestant et comment un peu partout parce que ba mekama qui ko structurer yango bisope pourquoi pas ezala ndenge wana pona lokuma papa Simon Kimbangu. Conseil nini opesa na bana nyonso papa Simon Kimbangu na mboko ya poto. Bon, comme conseil, toza na mokili, mais toza ya mokili te. Toya la mission, soki batata na biso bayaki awa te, bayaki pe lokola biso te, peut-être bamususu pe bango babotama te. Et surtout, poso oyo toza na yango, papa Simon Kimbangu aye kaka mpo na biso ayino te, aye mpo na mokili mobimba. Mais biso toza awa, au moins conscience ezosala. En tout cas, tokota na loyenge ya mokili te, totala mokili yango ndenge ekomi, tolanda nzambe na biso po yende mtazomema biso makambo o ba pasteur bazoteya biso totosa yango parce que utaka pa na bango te e utaka pa ta nzambe oto bengi papa Simon Kimbangu kiangani comme conseil na kopesa na bango totala nkamba elobi nini nkamba ezosenga nini faut tosala pour que tata Molimo Santu asepela donc yango na kana zaki nango. Bona Kinshasa pa oto Congo to Afrique baza na posa koyana mikili ya poto olo bana bango ni koyo. Merci mutuna mutu azala na vision na ye mutuna mutu azala ba projet na ye côté se sentir que oza mieux nde ko permettre yo ko meka ko survivre donc ngai na kolo bateki batbaya te tout comme batbaya donc question wana eza un peu na robe en question piège. Mais oeza malamu esika ozali yeba ndenge ozomimema soki otambolaka na yo malamu oza na ba vision na yo oza na ba calcul na yo omonaki nyonso efongama nango pourquoi pas oyo aza na posa ya ye na ye po to porte na ekangami te eza mpe na bato baza na mpe na Afrique bazokosenrichir même mbongo eza na Congo. Mpona nkamba luseleni mpona yo mpona yo nkamba to tata Kimbangu azanani mpona yo. Question tuni ngai vraiment na éviter na poto sikoyo bazaso bakomi akinya kile yo mpona yo kokoma na poto eza eloko te kokoma na poto eza eloko te parce que ape bato bakufaka ti bamorgue ezali donc mpo mona ke eza kaka mboka moko bapakolaka couleur leta tia série na mboka na ye alandela makambo mpenza ndenge esengeli alors poto eza yango eloko te zaka lokwa bamboka nyonso mais yende akata apema ti so akati opema omona teke osuka pe likolo avient pe okati moto tata Simon Kimbangu kiangani donc tant nazola bongo avec cause sans ye oza eloko te partout oyo ozali yebaki yende apesi yo souffle pema o marqué tout bato mona yango un peu bizarre
mais biso toyebi bato ba biso ba oyo toyebi monene na ye donc nako marché ba moté peu importe d'ailleurs na nzembo oteloba yango esika nyonso o kenze panda sango na ye na loyembo donc na ye baki esika nyonso okokende panza sango na ngai na loyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana esika nyonso okokende panza sango na ngai na loyembo salela talata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na satana. Liloba suki eza kaka natombeli mokili mobimba oyo bazali kolanda ngai oyo basepelaka misala oyo tozosala komanda na ye moko nanu nzambe na biso Papa Simon Kimbangu na baconseiller direct na ye Libota Santu totombeli bango ba meilleur V et puis na bandimi na biso oyo toza na bango na mboka Europe pourquoi pas Kinshasa, Afrique, Amérique na pesi mama pa botinga mbote donc na pesi pe président nanga Papa Alexis Fwankatu tata langa pe waza awa Papa Ediga tozana pe pembeni na pesi mbote na Maman Mireille, Papa Junior. Donc, ma meilleure vœu, Nzamba Sunga Biso, Tokota, année 2026, na Kimia, Tozanga Okumisa Ete. Merci beaucoup. Merci Papa Yasso, Bandeko Balandiba, na Papa Simon Kimbangu, na Nico Wabino, Ndeko Mama Fifi Ndodala. Merci.
Satana. Utah.
Merci bana papa Simon Kimbangu na confiance au boko pesa kabiso na kolanda reportage sur le kimbangisme. Tolandi maima somaliki. Tolanda kaka tata Simon Kimbangu kiangani yenda ebi isika ye azali komema biso. Merci.